yango la biso même ma boutique oyo mona ba komana kombo na ye eza ya yete allez loko tende azana pauvre fille boutique oyo mona ba komana kombo na salon de coiffure na ba terrasse wana ya yete ya moninga na ye batia siko komo na ye po ya yeba ninde batia komo na ye ya yete aye mto na mbongo somo le pongo bafutelaka na epa tata mwasi na bango na ngambo bloc wana tata mwasi na bango uta kufela mobali atikala na ye moko nde bafutelaka na ngambo ya yete black light nazoyebi soki ya yete ozondima te soba bakokuma sali démarche aseke basali bien nandeni po nana ndenge aza boye aza mwasi ya kotika ntabala pondo te basangisa ntabala pondo esika moko te ozo comprendre neti dorkasi yo ndongo oza boye okozala no na confiance na nga mais otikelanga mobali no 3 heures d'état te tova tosola nini jamais en chigote o comprendre basangisaka ntaba na pondo te so nana ndenge aza boye tellement aza sano po nana nde aza boye aza mutu moko boye akasumuka voilà ozo comprendre aolingana ye te akamba mokuwa nana ketchup ayebi comportement ya bana bandal ya vene baya yaya abi kiyana leki pe ko za boete makasi batebe ba leka fani na veni na bamemi bango na poto te saka yo te et puis eloko esalinga soni comment mbanda zo souhaiter mbanda meilleur vie ça me dépasse ya on a rejeté voilà peut-être rejet mais nana pas hypocrite nana za fille hypocrite tant ya zo souhaiter nana meilleur vie nana zo bina na ici la bisalo ça si la bisalo azawa pied si la bisalo azali talaka nana ketchup alingale sila na pesa bango message nana ebsengai pour le temps ça que mission oui nana dans la salle mission la personne nana conseil a ebsenga bi miss le bala bango boy orchestre bako zwa me faliti batikele fali ngambali makasi batikele fali na ye ngambali na bo jeunesse batikele fali na ye yomo ba yana nga mais yana tutila ko pentalo osa ya makambo yana bo on pense que vous voulez voir chauffeur a accéléré a même bien la vitesse fali na kata venir na kola pena ba fie belé ko ba beta banzango ba sakana mais ba fie na ba ba beta banzango la il ba beta banzango na fa fali beta banzango wa ba joli ba sakana na joli joli alors ba jata la maman te jata la maman ne ba lo sango ngi da le ko ya mi monter so tel ce niveau mobali comme Mobutu yo pe comme Mobutu qui est Mobutu Nami boye te wana ki matalana au mon avis tous à la maîtrise de soi quand si la zo sabiso mutu faut voir la maîtrise de soi tango yo balobino likambo yo poster c'est que wana ozela to lo bano bongo kala zo to no poster te poani to kela archive to moniter to monika wa poster na rejeter rejet total ça c'est à rejeter meilleur V à rejeter nana ketchup aboyi yango boya pourtant nana tilo nitindela poster nana ya po bakanga ki nana nite nana pa boyi na mobali na trahir ye veuve noire ya bon ya finga veuve noire fi abenga fi ya nyovio kasi ya zala kanda mère amie babi veuve noire mtali camarade nana confirmé la mon meilleur ami moninga nanga ya motema akotisanga la femme ya bonzambe qu'on se le dise. Maman livre a soutenu combien de personnes na théâtre malgré comment ben ingrate lelo maman kabaka azongo comment maman livre a comédien famille va souffrir même bon à pampers bazo ke de senga ye na bon poto mwana mela poto ah pesa te mutambo ba jaza bien noko chaise mon ta style le quoi changer kiti il faut tomber la pour alors changer noko kiti là il veut qu'on mate en fonction de quoi
Et ça trophée ici, la soeur préférée de dire pas maman Olive. Pourquoi empêcher? Voilà. Moussala d'ailleurs c'est trop tard. Film d'ailleurs ça qui c'est trop tard. Dès celle qui a été les misaïe. Bon sur la carte film elle a permis à participer à attendre avoir quelque chose. Ok. Bolo Coco officiel, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à tous mes abonnés. Merci d'être là, merci d'être branchés sur Bolo Coco officiel. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo et likez et commentez. C'est Dorcas et Bolo Coco à la présentation. Mouto Bolingara Mingi, Abakukavi, Goloazavi, Nderonabino Lekinabino, je vous aime. Meilleur vœu, bonne année 2024, Nabatutu, Obalingara Biso, surtout Nababonné, Nanga Oto Koti Nabango encore. Année 2024, aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2024. On vous aime, on vous adore, tous les labino il y a trop. Merci Mingi na les bons bouts mufinu ku Europe oyatika rangate et merci à José Maké c'est Vicky Toko. Veut dire que na liagi bien a fêté bien José Maké c'est Vicky Toko on rate à Paris bazala ki wana. Hervé Mbika il l'a battre moto à solo libiso pa. Papa na Soraya, je te fais des bisous et merci encore une fois de plus à Maman Zozona Inde. Ah, Meroyo, on m'a conseillé. Sois béni, maman. Vous avez belleté. En tout cas, je ne papa mbolayo. Et merci à Maman Elimbizi, hymne national. Dans le Baranabino, cérémonie d'orchestre, là, tu montres bien, l'inette, il y a bien. Et ça, grâce à Maman Wana, Elimbizi, hymne national. Et merci à toi, merci pour tout. Et merci à Maman Fima Yemba. Il faut que ça déjà Nina pour nous voir ton lobby. Et sincère condoléances, je crois que le programme est une pessamité. Celui qui a pessamé déjà pour assister maman, fille, Maemba, et pourquoi pas encore à maman Yvette Pemba. Bisous à toi, nous t'aimons aussi. Maman Emekiungu. On vous aime. Si la Bissalou, l'impératrice, la maman de tous les Abakouk, maîtrise de soi. Déjà, tu as vu extrait Namo. En tout cas, ma Bézali. Tomoni Chouker. Je voulais vous expliquer quelque chose. Les gens qui disent que Naomi Ngolé la joué déjà dans SB. Bon, là, bien. Naomi Ngolé la tika jamais que joué dans SB. Et c'est la première fois a joué dans 4 SB. Mais tu as dit que c'est la dernière fois. Première fois naïe. Ba film au botala bozo ba que Naomi Ngolé la joué dans 4 SB. Et ça ba film oyo a joué yango. Na chaîne ya bobo manoka na si la bisal mais na kati ya SB ezali première fois na ye to souhaiter ka la bienvenue parmi nous to yambi yo malamu pesa biso le meilleur na yo et rosala biso bien. Voilà, je suis avec Miss Lolo Lolo ba Lolo Saka Mwabi na linga kombo na ubengi moi trop Saka Mwabi et ça la bien to zania to beta maso sur tous les actualités to habiter si la mimi ngambu to lisumu ya ko remettre maman Olive trophée. Péché ni aussi la sali oh tout le monde va dire que fuma mitina TikTok lobi na kamwe bozo finga moi si abatu donc maman Olive azando qui aussi la remettre trophée. Vraiment c'est grave. Roméo Mouchani sont d'accord au fungoli caméra les kaya matalana En tout cas, Miss Lolo Saka Mwabi, bonne année 2024 et bonjour. Ouais, bonne année Dorcas Bolo Coco. Bonjour aussi, bonne année à tous nos abonnés, Bao Balandarabiso, na Bolo Coco officiel. Merci la bâtonnière si vous avez s'abonner, Bao possible sur confiance, vous commenter, vous liker l'émission et puis vous avez l'émission du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Bonne année à Maman Zozo, notre maman na Inde, notre maman chérie, Maman Zozo, maman conseillère na biso, na pesio ba meilleur V, maman Gerda qui dit na maman chérie, na pesio meilleur V à Chouchou na Miota na Londres, meilleur V à Karine Koudi, ma préférée na Londres toujours, meilleur V à ma nièce Winner Babi Inès Boulela, meilleur V à toi na Londres, meilleur V à maman Elimbizi hymne national, meilleur V à Yolande de Loboko, YLBK marqué lamba la biso donc maison de couture Paris na été. Et maman, voilà tika, voilà kimia. La vie, il faut avoir la maîtrise de soi. Meilleur V à Bibiche Loboko, meilleur V à Bibiche Loboko, maman sociale, maman présidente de l'association Arc-en-Ciel, meilleur V à ingénieur.
Hervé Mbikai. Papa na Soraya. L'homme à battre. En tout cas, ingénieur Hervé Mbikai, Papa na Soraya. Merci beaucoup. Merci. Maman Yvette Pemba na liaki. Sans coucou le nécessaire. Motema yeme coucou. Nabi boye, mon vieux Sam coucou le nécessaire. Yabiso moko. Moni saki a l'os, non simba biso janvier mobile. Et vous devez me faire biso mon gars. Tera mo sente. Ama oule ba jeter ma biso na biso Sam coucou. Sam coucou le nécessaire. Moba yeme coucou le nécessaire. Moba la maman yeme coucou kuto esenga déjà mère soka a e en côte sanga la kata ma boye. Merci vienanga. Babi Maman Yvette Pemba, Maman Sera Mananga, Maman Céline Makoutima, la possibilité de meilleur V à Maman Katika Nika, na Canada, président Blaise Ngo en Afrique du Sud, président Yoshua, meilleur V à toi, Elisabeth Dieu, Mbenga meilleur V à tout le monde, au Bolingara Sila Bisalou, meilleur V à Nana Bafana, Babi, Nana Bafana Batwa Sila Bisalou. Et bien samedi, samedi tu dois code. Tu vas faire nani? On est que boss na qui? Maman Jackie Décolore. Oh, Maman Jackie Décolore. Maman Jackie Décolore na kata Bundes. Maman Jackie Décolore na kata Bundes meilleur V à toi. On sait une surprise na plateau. Est-ce que vous savez que maman otinda code? Maman bien. En tout cas les banga na miss lolo. Nazala Kinya. Maman Jackie Décolore. Merci. Zamba Pambola. Simon Bakalate. Simon Bakalate. Merci beaucoup maman. Merveille à mon fils Daniel Kikoudi. Il y a son ami. Daniko. Na émission. Choucha Batal Dorcas Boloko. Dans merveille la famille la Bishopé la famille la sauvé moi ma banga. Famille Diboué merveille à vous, merveille à tonton Roger Milambo na Canada na États-Unis mon grand frère propre. Merveille à nga tozana bandeko ndeko kate oh yesolo oh ndena ngani mina kipana ngate moi fie bien betla ngutulo to gangela ngutu yana msam bali o Gina la biso landi Gina o ngala landi o ya landi azaka na États-Unis OK ya o ya landa ya Angela Benito Mwanza azaka na Autriche OK o mususu grande sœur nga wa sombela nga lopango ya azaka na Belgique yo na lopango nazana mapango Écoutez, il y a Matalanate. Il y a Matalanate. Nazap na fia Matalanate. OK. Grande sœur na ngami fibulela. Azana Belgique. D'accord. Vous comprenez? Nièce na nga ona boaki Inès Boulela. Azana na Londres. Vous comprenez? Grand frère na nga Lato Production. O a produisaka mono ya mobile. Chérie badi la la. Voilà ya na nga mobile. Mirage hein? Mirage. Voilà. Grand frère na nga Lato Production. Tant Mirage bakenda poto, tant akimaka vanda pas grand frère na nga. Mais moi fi nene. Nazana ya na nga mususu mbombo ana mbombo azaka na Canada. Na famille na biso, siko famille na so bien na ngweza nini. Soko za na mbongo no ya yo. Papa kulutu na so azaka PDG Régie des eaux. Vous comprenez? Chongo Chibiku Budila Wantumba. Tolela ye na Notre-Dame. D'accord. Na Lingwala wana. Président Fachayaka. Na matanga pa kuntunanga. Vous comprenez? Sérieusement, ils ont comme porte-parole Antonico. Merci président de la République. Félicitations. Félicitations. Ma maman chérie Gerda Kidinda. Maman prophétesse, maman motema malam. Napesi Gentilingo Bilambaka, l'honorable Gentilingo Bilambaka. Napesi ma meilleure vie à Obima. Ah, ça on va la battre, qui va confirmer. À Obima. Est-ce que vous êtes là? Ni na waza mbala battre. Yaya, nazana histoire vraie. Même ma boutique d'habillement, même ma nini, ezaya yete ya camarade. Ma tante na kombo na ye. Yayete. Yo Nadine Penza. Na lobi na yo boye. Oyebi mon avis, tout le cas batalana te. Honorable Gentile Ngobila avant na ma campagne. Vous comprenez? Aza marié légalement. Aza moi sinaï dans tout ce côté la kata buzoba.
émission nde na sala émission boy avant na katala ba émission parce que somme tayina buzoba nga na yo défendre dans pour na yebiye à travers maman Gerda Kidinda ozo comprendre maman kuta nga ba buzo donc maman na nga wana o moni wana maman prophétesse auta suko pesa prophétie sous na ngomba amata na ngomba le 20 après sa prophétie que Fatim Tobima message wana na TikTok ozo comprendre Mouta pesa comme message avant que tout président Fatia comme président de la République en 2018 Maman Gerda ah mon sala nzambe ya solo basakana na été d'accord parce que tant mutu mo bozoya pour salir image ya mukonza mboka tangi biso ba ministre de l'autre zawana to salir image ya autorité moko bona mboka o to ya ko défendre mais hier ils babi aza mobali na ye ba soit déjà makangu na lobi boye ye siko azana ba mbali salele ba boutique siko azala ba mibali kwa azala ba combien ti azala mbali moko yana te ngana yebi na o bana te o ngana yebi yete yebi na nani na mutu mo azana États-Unis wana na yebi yo lobela nani o yo zotanga kombo ya nani di oh muto nanga na lobo muta yimi benazi mobile ni gentil na lobila na biboye muto nga na loba yepa yebie ayepena makambo eleka o comprendre donc to vanda la biso kimia na sa musana nga na ndela zu musana nga ya pasi boye na sala ngona kimia nyonso kiene ko kota na kati ba busoto mukonzo to linga to sakana ya za muninga na biso te makasi oza raison a muninga na biso te donc to bimse na kati buzoba ya internet pongane na zaboye na koma porte parole ya mukonzi so na linga te mutu mo boya osakana ba konzi tant que nga la vandi wana ala biso ba preuve ba preuve ezali ba preuve ya libala kutu ya mataya ya le ke fali ya betare musi yango la biso même ba boutique oyo mona ba koma na kombo na ye eza ya yete ale loko tende azana pauvre fille boutique oyo mona ba koma na kombo na sa ole coiffé na ba terrasse wana ya yete ya muninga na ye batia siko komo na ye po ya yeba ninde batia komo na ye ya yete ye mto ya mbonga simo lopango ba futela kana e pa tata mwasi na bango na ngambo block wana tata mwasi na bango uta kufela mobali atikala na ye moko nde ba futela kana ngambo ya yete black lie nazo biso ke ya yete zo ndimate mais tout qui est wapi baba ku bosali nyonso nana inaye bosali nyonso nana ekarte pembe na fali babeza baba ku basali démarche wana so baba ku basali démarche asa ke basali bien nandeni po nana ndenga zaboye aza mwasi ya kotika ntabala pondo te basalisa ntabala pondo esika moko te ozo comprendre neti dorcas yo ndongo zaboye okozala na confiance nanga mais otikelanga mobali no 3 heures d'état te tovanda tosola nini jamais tu gotin o comprendre basalisaka ntaba na pondo te so nana ndenga zaboye tellement za sano po nana nde aza boye aza mutu moko boye aza akasumuka voilà ozo comprendre aolinga na ete akaba mokuwa partager soleil omona wapi ba partager ngobo lingo e somo e diviser soleil omona wapi ba divi taka nde basalir mobala nana koto fie mi kwa pa ya lobi o mobile ne comme banana F tellement lobi comme banana F maintenant ça va comprendre que c'est Fally Ipupa mais nanga na tuna nano il n'est pas spécial on se comprend quand tu vas le baquet moi na ko manaité même si ce qu'il fallait à ça kosa le kaya tika na ba nostalgie pour mutasora il y a chaque jour et le bêta signé Songambeli tu vois les et puis c'est ma football on si la bisalou chuba tellement que nana ketchup ayebi comportement ya bana bandal ya vene ba ya abi qui a l'équipe qui osa beauté makasi bato be ba leka fali na veni na ba memi bango na potote saka yo te et puis eloko salinga soni comment on mbanda zo souhaiter mbanda meilleur vie ça me dépasse ya on a rejeté
Voilà peut-être réger. Mais Nana pas hypocrite. Nana ça a fait hypocrite. Tant que vous souhaitez Nana meilleur, Nana zobi Nana ici la bisalo ça. Si la bisalo azawa pied, si la bisalo azali. Talaka Nana ketchup alingale si là. Na pas ça un message Nana et Sengal. Pour le moment ça qui mission oui. Nana. Dans la salle mission, la personne Nana conseil. A Senga bimis. Le bas d'abord au boy. Hein? Ok, ça va cause ou me faliti. Eh, bah tu qu'elle fali. Ah, ni ambali makasi. Bah tu qu'elle fali na ye. Ambali na bo jeunesse. Bah tu qu'elle fali na ye. Nana souffra. Pour la fali na ye. Omoni, ce que tu ni ki menga. Muta pesa fali mikanda. Oh comme c'est parents français. Vraiment. Fali atika pour la nana. Bon siko yo. Bah présenter wapi. Yo ba yana nga mais yana tu tira ko pantalon posa ya yana bo ya on pas que vous voulez voir on va accélérer on met ma bien la vitesse Fali na kata venir na kola pena ba fie belé ko ba beta banzango ba sakana mais ba fie na ba ba beta banzango la il ba beta banzango na fa Fali beta banzango wa ba joli ba sakana na joli joli le ba jata la maman te jata la maman ne ba lo sa ngi da le ko ya mi monter so tel ce niveau mobali comme Mobutu yo pe comme Mobutu qui est Mobutu Babi ba le véritable Fali c'est qu'il y a il faut longwa Mobutu ba foutre les billets ba jouer visa na bolate pour Mobutu yebo ko jaboka ba resenge les visa voilà faut Mobutu bi se Mobutu oh yena na posta na te atombo ka poster siko photo ina nana bon mona nami boye te wala ki matalana au moins la vie tous à la maîtrise de soi quand décide la zoe sabiso mutu faut voir la maîtrise de soi tant yo ba lobino likambo yo poster c'est que wana c'est la tolo ba no bongo kala yo so to no poster te poani to quelle archive to moniter to monika wa poster na rejeter rejet total ça c'est à rejeter meilleur v à rejeter nana ketchup aboyi yango boya poster nana tilo ni tindela poster nana ya pas bakanga qui est nana te nana pas boyine na mobali na trahir ye veuve noire ya bon ya finga veuve noire fi abenga fi ya nyovio kasi ya zala kanda babi veuve noire mtali camarade ya nana confirmé la mon meilleur ami moninga nanga ya motema akotisanga la femme ya bonzambe na betelo lisolo ya camarade nanga azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nanga ye il est le meilleur ami quand la dépression a frappé à la porte Yahweh impossible d'en parler personne ne pouvait me comprendre soki yo te moninga nanga moninga nanga ya tango nyonso Yahweh mon meilleur ami c'est Jésus-Christ de Nazareth na biso vérité d'Orcas Bolokoko ba pire ba comme ba pirate ba pire ba comme ba pire est-ce que peut ndenge zawana veuve noire yo mo azana social Fali tant yo zo bete ni solo ya Fali ndatika yo a baby solo ka cop yebi madana nani ute nana nani ana ba bima bomba moya za social Fali zate Songambeli chuba mama abalera na yana mais on soko la Fali ten non ba lava été azotambusango azotikango yango bakaramia kamana pete kamana nega bo tutu azotikango azotambusango vraiment mais ngala lolanda ya leki ya lo baye ya zara fiancé tu vois moi j'ai mon homme Songambeli chuba alors on confie Fali t'es Cindy
Kofi. Aimbe mibali Kofi. Kofi. Eloko na lingaka na nzoto ya Kofi. Eloko nini? Miliki. Bongi na kiba elite. T'es pas lingelo moi nzoto ya fan. Te au moins si ko pour mes amis. Pressé na vie et bon maka. Toi tu penses que les hommes mettent la mutuli solo nzoka to mettre la munguna. To vala ba ndoke be na ba vie na biso. Batu malinga biso to avancer te. Ya tin lelo na âge ne bo ba pese conseil ngala pia conseil te. Ba sale bien de ba réfléchir pa nana. Nana yoka na ye. O ba poni nana penya linga ba ndo linga na été. OK. Si ya ke poto penya boy. Nana penya sepela na été. Ozo ko paya moni nanda imo azala ki na concert. Wow. La place d'honneur est et yo kende kula na bisika bika vous avez des femmes ya mabe deuxième femme il y a ça deuxième femme hein il y a ça deuxième femme triple femme te il y a ça likangu il y a ça le kola moni roi Salomon ndazaki na 500 femmes 1000 concubines donc ils ont balaté sur sa 40e concubine ils ont balaté ils ont balaté sur mon yo oh Salomon telemisaka cortège à mituka cortège ya ba nini série da bangwa les arabes chamo ba nini femme tsunami OK azaki ka na bi ausa bilanga na bilanga mais roi préféré okola tano manteau ya cuir au sel nyongo ba snipe au sniper oui, le chocolat. Balatango, on va mettre ça. Habille bien. On comprend. Vous êtes pas bétango, il y a la blanc, comme tenir, que là, ça bilamba, moé, n'a qu'à sa morgue. N'a voilà, béton, la cassanda. Kabagaba, c'est qu'elle est qui? Azum, mais on peut la paix. Ah, il me tape. Ah, vous avez maman, oui, mais qu'il n'a aucun son. Mbongo ngwa kabila bato saka ne ya ndenge ni yango. Mais il y a un millionnaire. Millionnaire te. Moi la liga ngote. Moi la liga ngote. La liga badela ko loba. Millionnaire. La boy. Bolo koko. Millionnaire. I refuse. Millionnaire. I refuse. Oh, comment bangue? Ya. Il y a plus que nous bangue ma caisse. Beaucoup de rire. 2024 on change je pense. Nakoma moi mobile. T'es tout changer comportement. Nakoma moi mobile. Ça va toi aller. Na comportement. Là tout ça la vérité. Ba tu la ndabiso. Est-ce que bien ngano tout ça ba tu mal à l'aise. C'est ba tu mal. Toi toi ba tu va venir. Na la vérité. Na la vérité est-ce que cuir. C'est bon. Non, Miss Lola. Sanya Chuba. Bon toi annoncé déjà concert na biso na mon déjà. To robeta kalamine to beta bon la fiche et bima. La fiche et bima. Fiche kalamine là on se produire. Ba dans ce ngaka lisungi. Dans ce ngaka lisungi na batamité malamu bo soutenir Miss Lolo. Biso to senga la biso po to boy ko yiba. To be pe to yiba mibali ya batu. To yiba mibali ya batu te. To rande ko senga. Ba lobe. Non yiba mibali ya batu. To yiba mibali ya batu te. Toyibaka mibali ya batute. Ça demande. Yango na osenga na bato ya mutema mawa, Miss Lolo mama leki aza besoin ayemba, abeta moi karaoké moko ya propre. Et ça la bien na bato bo soutenir biso côté matos, côté ba transport, côté ba nini, musique ezaka moi passe na ebi via musique yango na ko senga mais ngalo kwa ko senga te. Nzamba simbaka mutema nanga. Muto na osenga a soutenir nga mais la vie que vient ngai sam le nécessaire déjà azawana moi une partie déjà et komona na nango bato pe batikali ba opesa bisapo to keneka bien to keneka bien problème est-ce que tu sais quel problème si la Bisalou a remis trophée naie à Zico Mawana et pas Maman Olive. Ouais. Et ça crée beaucoup de problèmes. Pourquoi à qui qu'on remettre à Maman Olive? Bon, je crois remettre pas là. Premier trophée après ça qui Maman Olive. Oui, parce que Maman Olive va soutenir ainsi la Bisalou. Hein? Maman Olive va soutenir ainsi la Bisalou. Bon, Moutou apprendrait Moussala. Moutouni. Si la langue apprendrait Moussala, tant na ina. Na ina de place balaxé. Moutou asala que Maman Olive est belle. Te mutasala Moutou asala ka Moutou bay. Omoni Nzambi. Neti ngana on est au kanga maboy. Nzamba ebi pourquoi akutani sangai na yo. Ozo comprendre Dorcas. Na simana yo Hervé Mbika il l'homme à battre après singa bonne fête. Aza Moutou oyo yebi à travers yo
tokei tozwi sac ya loso tozwi carte soso likolo nango na enveloppe oyo ke bana na biso neti nga nazala na bana nanga bafetaki bien balataki mpo Hervé Mbikai a soutenu ngai atako tout ce qu'enveloppe yango ezalaki ya gravité mais du fait déjà kaka ya kopesa ngai enveloppe eza déjà considération likolo nango bato oyo biso tobwakaka ata bamisusu babwakisa bango biso eza yango problème te mais mama elimbizi na biso akotika biso te mama zozo atikaka biso te ozo comprendre donc si la bisalo qu'on se le dise na ndenge mabe te na otya siko air sérieuse airement sérieuse zikomo trophée zikomo award tant eyaki to leka biso to leka na télévision to belela même ministère ya culture et art basa nini ba soutenir sila parce que drapeau ya mboka était le banda ministre na biso sala ni tout est au monde ya pas tout deux aba hypocrite peut-être que maman livre va soutenir si la carte la trophée wana elle sous maman livre pas votard maman livre nenga zaboyi nenga zawana a soutenir si la makasi pourquoi pas si là dans la reconnaissance envers maman livre d'accord trophée liboso tant aussi la joie qui n'a pas sa maman livre na kinga kati maman lobani il s'était dit les prêts quand moi comme ta zonga pour la remerciement pour les molinga si là za la hypocrite na likamo e basale lieke ya relaxa ke ngaide mwana mboka la soki trophée na même na ministère culture et art qu'est-ce que culture et art a sali a na Volta Fashion Week rien du tout là muto papa la qui ça y est papa nini de sa famille était théâtre ezali te nga na yesa ko papa bisalo akufa déjà so papa bisalo azala ki sila nga dédié trophée à papa bisalo théâtre ezali famille théâtre biso après ça biso déjà ba remercier mais ah bah ça sous mususu OK bien que balobi ngai ici la boire ngate mais ngamo na matoyi na ngana maman Miss Lolo deux fois yo ta trois fois mais bandoki balobi ki ici la boire ngate yango ngana lobi tellement ka remercier qui prend sa ligne donc ngape na zana kati voilà je m'en fous atanga comme na ngato tanga comme na ngate je m'en fous parce que baki batmaze belé ba miso ba limbisa yi wa ko kangela si la kana patanga comme on a été étalier qu'on se le dise maman livre wana a soutenu combien de personnes na théâtre malgré comment ben ingrate lelo maman kabaka azongo comment maman livre un comédien famille va souffrir même bon à pampers bazo ke de senga ye na bon poto mwana mela poto ah pesa te muta bon ba jaza bien noko chaise pour la style le pour changer kiti il faut tomber la pour à changer noko kiti là il veut qu'on mate en fonction de quoi et ça trophée si la soeur préférée de dire pas maman Olive pour empêcher voilà musala na c'est trop tard film na ça qui c'est trop tard des celles qui a été les misaïe bon on se la quand film elle a mère à participer à attendre quelque chose OK na vie faut la reconnaissance même na mama kamba mikepo nzamba selo ya minene akena la trophée moi na mboka apesi maman Olive le long nzamba matisi la comme na Zambie ambatia comme na Ghana lobi Afrique du Sud lobi pe to mona si la pe akepe na poto pe ba bengi pe tout ba compétition pe ka boy moi je dans ce mona ma ben mon côté ce qui si la dédié trophée d'ailleurs pas maman Olive na moni ma bête moi je trouve ça normal papa Zali mais à quel papa nini a soutenu qui est na nini qu'est-ce que papa salaki est-ce que papa le kanaki a taboyé pour le ma fille je te soutiens en tout cas bah tu vas voter si là na Ziko Award bon voter si là la Volta Fashion Week papa yako bimaka na era trophée ba c'est trophée pour papa te pas bisala kufa OK ça moi bi na linga yo lobara mais artistes et comédiens bazo condamné si là comme on a que maman Olive pesa ba biloko chaque année cette année de 2023-24 to côté 2024 maman Olive a remettre artistes et comédiens à ta et l'autre côté malgré ce que zalaki bela zalaki wana mais balingaki bazwa biloko bela wazaki wana bandosani ando pesa ba biloko chaque année ezaki biloko na bango ka biloko maman Olive ando pesa ba adagio balobaka prends-moi à pêcher au lieu de me donner chaque jour bango ba bien monter donc bazaka batamalo balokoso ti lelo mikolo artiste comédien wana bazaka balokoso bazela ka ba pesa bango mukoni bango ba pesa maman Olive journée pe ba pesa maman Olive ba vani pe boye chaque année ba sanction maman Olive ba ketiki l'enveloppe
attends taba pambo mukoli ba pesa boni boyeko bonjour kiloko sope le kandelote kiloko sope le kandelote mikolo lo kwa bata théâtre wana nde bazawana bazo sala film chaque jour babomba te balia rapport le gouvernement kunda bango maman il va za nango te mais belle qui bon kaza muta bonne volonté malgré maman il va plus citer maman il va comédie apesi na sali bien a sali bien a aider bango la famille na yatini combien ça kalos atini 10 la famille na ye 10 la famille na ye 10 on va que lancer la bonne papers 10 yana bango moi ça souffre makasi na bombo wana atindeli bango na ebisio yana bango souffre makasi atindeli bango na ebisio ke yana bango souffre au moins il peut demander baza ba Congo boy du fait que zo kabila famille te babomé ba ko bimisi na kikoso ai tu vas boy ba bimisi na kikoso oui mais quelque part peut-être que la comédie a raison depuis si la comment maman livre si la moi comment maman livre est-ce que si la mutaille sa maman livre ko benga bangote maman livre a trouvé mieux na place ba no benga linganga lobi nango ba vandi ba tongi maman livre ba to ala nyoso mutaba na tonga maman livre ma topiti o le kana te va bite to tikeli si la maman livre na ba bakuki maman sepela na maloba na te tango maman livre alobaka ke bo benga batu ezaka sila mtaisa maman livre te maman livre va diriger ka été asala makambo son bon vouloir ya vanda lobi to tikeli sila maman livre mais bo tikeli sila maman livre azina ici est-ce que bo sandeni OK bon ka solo sa maman livre bango net biso to zalo sa maman livre te to vivate to vivre to lia ou bien sans cours le nécessaire to ba benga ce jour to kilo zo balo so to via enveloppe to beli kutu na ko mila sur likona mais zali yango ba mikolo boy bo sana ba te mikolo so bo ka mabanga muto bilo bo monela ka sunga bino maman livre c'est pas sérieux mo ko sala biso soni mikolo boy bo sa sima ya mutu maman livre na zape mo muketi nakasi bo sika comme maman bo lati mais bilo ba maman mikolo maman ba hypocrite bo mona bo konzalo la te baloba bongo ti bible lo ba bongo ba mona ko konzalo la les hypocrites ba ko hériter royaume de société c'est vrai nous on si la continuer maman livre tika bon si la tika maman livre la première si la tika maman livre la première est-ce que maman livre va boire ici là voilà laisse parler Daniel quitte là voilà laisse parler les gens OK mère a sala makam na ndenge na ye soya zaki wana mais biso ba musupe maman linga ye ba bisote vraiment maman c'est ba biso aye ba ni da bisote bon obité aye ba biso déjà tu veux ram ko benga biso toké ko boto était bonne baba ko bozi bilo bonne ni to zwaki no biso to zana mazo to zwa tendeni zozo na yo wala ko ya biso moko ngako kina profera na ngambo ko mazo zatindela ngake loso eza muke na pesa mutu mbonga kangi misu na boka liboka mbongo mais kuna nani ana charge nani comme Jean-Marie Molata mona ne wala tena États-Unis ya za ko pas téléphone komata yango na tuna ki est-ce que bala taka chonga ina pas téléphone et puis na hiver neige zone neige quoi été akani neige quoi été masumo te kanga neige quoi été neige quoi été na ebisio ba perruque na lobi ya bon ce comme bon ngo ya zalaka na millionnaire nazo pexote dorkasia nazo pexayo millionnaire abwaki mai na kati bongo na kati ebale apesi ba artiste comédien apesi mama quand même $200 na monité na ondima te na boyi bango nyonso na boya ya ngombe na boyi ba papa nanyo na boyi na boyi na bo hôtel émission on dirait chrétien qui est yanani merci comment vite mais yanani 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 akachenga bonga yena otika ye émission yanani alobara yeso lingo affronter na communauté yaka niveau affronter wana nani yanani secrétaire général remplaçant des chargé actuel na entreprise oza mbebo noir le roi moi ça me la diamba ye wana nde muto oloba aye bakolata te boye muto ozolobela ye wana mais tomona edana bango na leki bango na kitoko te
Terrain baratel. Bidon y a la tara. Ma robe ma puta. Il y a on est dans la plage. Ma pantalon. Il y a on est au Kenya la plage. À quelle plage bien? La plage. La monnaie la plage à la robe. Il y a il y a soit. À quelle on plage? Bon, tu vas faire la guerre. D'abord, on va y tête. Dieu la bango. Maman n'y a sonné pas ça. On a n'a pas ébolé ta kuna. Il y a l'hiver. Il y a tout ensemble. Là il n'a pas été. Nice. Donc, à ce moment-là, on va te béler dans mon tour. Si on va dire que tu as en 2024, on tourne sa répertoire à Vinanga. Tout est ambitieux. Tout est cas. Au moment où tu as le baquet, si on va aller affronter, on va y aller en face. Tu as déjà en face. Parce que quand on va aller affronter, on va aller affronter. Alors, chrétien, c'est le balai de Nini. Nandimi na komi di baku mais makamina lo bareza vrai. Maman nga lo bareza vrai za lokuta. Perrique za pia solo. Nga ina defa perrique. Teye. Yene defa nga so na za besoin perrique na benga grâce. Nga na benga grâce welo. Yo benga grâce te moteur. Non banane ni ya lo basa kuna zo ka plaisir. Plaisir. Mais pas comité. Et puis ouais mais franchement, babino comme sousou photo ça vraiment il y a une maîtrise de soi oyo. Si la vraiment a raison. Neti grâce ya et là ils ont ici pour désactiver visa na ya. Na mona pe ba misu bazonga déjà. Nemi ouais. Nani ote kanguru bazonga. Kuna wa be misu kala. Azara kuna mais ya boya pe ko sala ninyo c'est que ya pesa pe ya ba ye ba pesa pe ya mbongo. Pour que na poto beta kata li sola falite. Et puis était attaché na beta até. Moi qui les a demandé une gratitude. Fali mawa. Mawa. Mbaba de nana. Mawa makasi. Koto ke nana ketchup moto na biso. Nous avons la tendenie au bout à bordure. Tika bordure. Ça y a personne grâce à plaisir. Grâce à Malobi. Kuna basala ke kaka plaisir. Abe ka passer plaisir. Mais obi ke c'est ya linga ndoto mingi. Na lobi boya zela non. Donc obi nga mona fandaka. Na ngana comme la niveau au bango. C'est que bazaba ya ba mal éduqué ba joie éducation tie. Obi moi dans une bonne famille. En linga éducation famille na ezala mal répété. Déjà du fait que grâce te bazo ba n'importe quoi. À l'équipe la télévision pour affirmer babiloko moura lobaki. Cela prouve que grâce te mo a outi na famille moko o eza mal répété. Maman mona ate. Ba maman bon mo de linga ba jeune garçon ba le Roméo. Bango nyonso déjà ba lesbienne nyonso ba outi na ba famille o eza mal répété. O ataye pe. Bon outa na famille yo teke les 30 te ba. Ensemble là. Il y a des choses que tu as raté. Tu as chauffé ma kit, il y a église. On va ici, il y a kit, échauffé. Tu as roté le bureau, là où tu le sambo. Où tu le sambo, c'est malango. C'est qu'on a perrique grâce à mon tout. On a bien, vous avez nyongoté, kata Roméo, kata. On a pas foutu nyongoté. Grâce à moi, est-ce que tu as mambo yo sali muninga? Parce que tu as mon tout kat. Grâce à moi, pourquoi tu as l'ingrat boy? Il y a de sommer mon tout kat. Il faut comprendre grâce à la sorcellerie. Est-ce que tu as de sommer mon tout kat? Tu as kat. Il y a mon tout kat. Kala, va jouer. On va bon, c'est grâce à moi. Il y a cadeau à maman livre. Ah, tu es là dans la main. Et comment tu as mis l'ingat? Ma soeur continue. Ah, bravo. Il vous avez ma soeur continue. La monaka. La monaka. Robert, comment il la monaka. On a comme ça. La monaka. La monaka ya la matanga, la monaka. Après ça on appelle son comme là. Et pardon. Tu es ça bala. Ma soeur bala marié, on marié. Non, il est marié. Merci beaucoup. On vous aime tellement. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi, Kalamine, tu as déjà extrait le Kotaki. Donc, semaine au Kaka, je crois.
semaine au kaka c'est déjà même sa zone na awa semaine on reçoit maîtrise de soi voilà donc premier épisode déjà au quota on sait quand la babakou to consommer film la biso to zala vraiment wana pour na otalango to commenter to liker to partager pe na mona maman Flavienne soki ni film koti à partager la nga mais nga ça a déjà notifié et ça la bien cela prouve que combien autolingassi là tout ça la rango bisogno surtout tout ça est belé les abakou ce film koti Cécile Disundi ce film koti Cécile Patine la nga donc et ça la ka bien merci na batutu Rolanda biso en tout cas 2024 au meilleur vœu à tout le monde ba on dit sonza ba lingi to kota na 2024 yé moko ebi pourquoi koti biso na 2024 bon na on peut ça communiquer na ba o ba linga ba écouter vinanga nzamba ebi singa la sabino boy tant qu'il y a décidé pour la likolo vinanga donc bino boana droite boko kene na bino partout boko ti banda kwanganga mais tout ronga malobi autumba bino moto voilà na pesi bino surtout bandoki on a bobo manga 2023 la bino mbote na koti 2024 les 3 janvier 2024 ya nous bokango kiba aye mabe voilà na chance beaucoup mieux porte pour l'Antoine pour voir la voilà na yé ya ona na ebete azamutu to nyama azamutu so azamutu soki akangisinga na tongo ka na tongo wana na obima azala mbongo ndete Nike folie te azala mbongo te Nike folie te azala mbongo te matona bien yete ya onga na lo bagaga basombe ya onga na batwe na lobi bien batu tu ba vona fali quartier moko boluka ya fali te bino poto bokende na ndako ya fali bo aba ya na bino nyonso makasi ya ba nyonso batu tu ba vona fali venir moko boko luka e c'est votre grand frère makasi Nana Ketchup c'est votre belle-sœur bon le kapa ya nana ya nana sungabino asa ke ya fali atina mino na poto et ça bien bakoti na mutu mote fo bino bana bandali osilika oui fali kola ba fie be na quartier wana po ni gaye bosilika bokankanda peto bai peto bai Batara Nancy bayo et puis que vie banani bakimi na Malawi ebi te bakimi te bazawa banise si bazonga ki na ebi omoni histoire ngo na la mabongo mena ko la vie mawa niveau via za mutema mabe akangi okezo ebi akangi te mbongo concert producteur a pese mbongo des concerts via bopé sa banana ta 1000 francs aza à Paris donc quand 500 au producteur à Kabela il bango tant ba ke ba obeta deuxième concert mais ndeni ba omona clarté producteur a après si ba 500 yango ne bazongi na ona Kishasa mais mbongo ba concert mi balé wana za belé na montant ata 1000 fois pied bangoté. Voilà, merci beaucoup chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Roméo Mouché derrière la caméra. Merci Nabatutu Bolandi Bisso. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne, Bolokoko officiel. On vous aime, on vous adore. Partagez et likez. Et Nalingi Bino Mingi, Tokutana Bino la prochaine. Bye bye.